ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Moté mananga pasi ba abonné, mon cœur saigne ndenge balobaka na français. Moté mananga ezoki à chaque fois nazoka likambo nazolala te. Bolimbisanga lelo na bandaki na mbote te parce que moté mananga fallait na se défouler mukie na osenga yo ozapete na osenga yo okende musika te na osenga yo ovanda oyoka makambo somo o ezoleka na Kinshasa makambo ya pasi ezoleka oyoka yango na pesi bino mbote. Finalement na pesi bino mbote, fidèles abonnés, et si kanyo so bozwami de partout vous nous suivez, nous vous disons un grand merci pour votre fidélité, aussi pour votre attachement à ABC One Télévision, ABC One qui vous apporte de l'information, de la gaieté, de l'ambiance, de la bonne humeur et tout ce dont vous avez besoin pour être au parfum de ce qui se passe en République démocratique du Congo. En tout cas, je l'avais dit au début que mon cœur était en train de saigner. Nayebi ke bo mesa na ngana bandana na mbote, mais lelo na bandi na motema pasio tozoyoka. Na likambo ekomeli mama Yvonne, likambo ekomeli mama Yvonne ifete. Pona bandeko ba yebite na rappeler bino ke Maman Yvonne Ifete, c'est une femme mariée, mère de 3 enfants. Biso, une quarantaine déjà, Aza déjà na 40 ans. Maman wana azala qui tuée par son propre chauffeur. Chauffeur na ye moko oye a héberger na ndaku pendant 5 ans. Chauffeur wana nde mutu a bomiye. Alors, et ça li passi, ça fait le buzz, le tour de l'actualité, na toile, tout bazolo belango na ba réseaux sociaux. Et ça li biso passi, chauffeur wana a bomi Maman Yvonne, a kundiye et puis a tie citerne likolo, donc citerne yamai, c'est-à-dire a kunda qui est sans trace. Mais lokola ne baloba makila mutu ezaka makila mutu, chauffeur wana ayaki ko avouer pe balakisaki place oyo bakundaki et ça la ki biso pasi. Notre plus grande inquiétude ezalaki est-ce kalingaki pe abomana bana parce que lokola bomaki maman pona trace ezalate, est-ce que risque ezalaki te ke abomana bana wana esalaki biso pasi. Tomonaki la police asali musala na ye bakangi chauffeur wana, bakangi aussi na complice na ye moko po bango ba bomaki Maman Yvonne. Ko boma ye ba bomaki ye pourquoi selon première version na bango o ba pesa ki na la police avant que ba samba balobi ba bomaki ye pona mikanda ya lupango bazaki na posa ba teka lupango na ye, c'est ainsi que ba bomaki. J'espère que wana tozonga susu makasi te po biso nyonso toyebi lisolo yango penza ndenge lekaki a expliquer ki pe ndenge ni na bomaki akangaki bakangaki singa après ba tie esui ba étouffé jusqu'à ce que mwana mwasi wana akufaki. Et ça là qui passe ndenge na bino mon cœur saigne. Comment mutu akoki kozala tué par une personne oya hébergé 5 ans durant nanda kunaye. Mon cœur saigne na yoki motema pasi na mitie peka na place à moi si wana po biso tozara mitema mawa oyo kozwinde komo kozo sunga mais na suka nango abomi motema sala ki pasi. Mais actualité évolue qui fidèles aux abonnés de ABC One kobosa na te hein, s'abonner lisusu zalaka fidèle na ABC One, activer cloche à notification au bandozwa dossier o ndenge zo banda ndenge banda ki ndeto laksa bino ti esike ko sukela ana ABC One bokozwa yango. Alors ba nouvelle évolue qui fidèles abonnés de ABC One bakenda ki na procès bakenda ki ko samba bongo tango bakomi na procès la version yaba coupable, c'est-à-dire chauffeur wana abomaki Maman Yvonne Ifete na complice na échangea ki ba kizaki sentinelle ba lobi ke bango baza impliqué na makambo wana te. En tout cas version na bango échangé et version na bango tango échangé toyoka ki procureur a proposé qui peine de mort pour na bango, a proposé peine de mort. Alors loko abiso to lingarato ya na ba preuve na osenga na Fally Matoko, le plus beau réalisateur de la ville, a proposé biso nanu image ya procès wana ndenge lekaki bongo ngana bino to ko continuer ko solo là. C'est parti. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.
Population baboyaki ko raté scène oyo bino moko boyebi affaire Diego oyo babomaki bongo mama Yvonne likolo lupangu na ye moko. Awa tozali bongo na maison communale ya Selembao esika audience publique ezali ko salema kaka ndenge bozali komona ba papa ba mama bana mikie bavandi lokola bazali kolanda match ya FC Renaissance kasi bazolanda procès. Posango heureusement eza bilingue veut dire lingala na français pour mutu nyonso a comprendre. Bala moko mutuka o bazali komona komaka te komi bayakitisa boye ya Diego. Population egangi na ndenga defwa te po baza na nganzi ya scène ya Diego oyo elongo na muninga na Thierry. Audience bandaka te bandi ba bandi kotuna Diego mituna. Diego aza détandi, mais ndena monelie. Diego a perdu ata 4 kilos. Pour ta la bino moko polo lati et comme logo la robe. Na mutu na e, musise telemi logo la antenne RTNC. E bongo muninga na e mususu oyo, Diego tubota la ra bien. Azo mona na ane krimi muntu mais azo me kokota mo esprit po abandi ko changer ba version na version wa lobagi liboso. Ba tuni bango question soki buka lupango eza wapi. Diego alobi buka lupangu basimbisa ko pa René. René place aza yeba ke batangio na procès justice ego luka eyoka yo pe version na yo. Soki pe olobi bien te kanangi bakosimba yo. E bongo dossier mutuka Diego aza clair. Atalisi ke yenenga zaboye azalaki ko bimana mama Yvonne apesa ki laisser passer priorité na biloko nyonso ndaku. Mais ezali nango mariage ya communauté de bien te. Procès continue tiko koma butu ya Diego na mutu na ye akanisa ike barobe na ba ya lobi nzoka lelo se lelo. Mbala moko ba juge ba ye bakomi kotuna ya Diego liloba no asuka au websa tribunal eza nini. Olobi bayo kelo mawa Poro mojero na nyonso ba ya Diego basali ba o mérité basala nini? Tribunal ebimisi décision finale donc Diego bazui peine la plus forte, peine de mort kaka ndenge ezalaka pona meurtre pe tentative ya détournement ya lupangu ya batu. En tout cas, procès oete ya batu misusu oyo azalaka mutema duku soka moni eloka muninga ata lipa muninga zolia yo duku ebandaka bongo e mata muke na mutuka mope ekomi na lupangu ti okomo bule ndeni bombrengeye bo kache bo bareye po botola biloko ya Diego bon appétit po okende kolia vungole agogo yo peine de mort orozala ti na prison orobubuka otela suki bon appétit po ba mosali tala obiga poza pembeni te soza pembe ta ABC1 Television. ABC1 Television. Eza pasi makasi bokomona bandeko ndenge ba changer version siko biso pe ana ABC1 toza komituna ka biso moko polikambo ezo sala pasi. Pourquoi première version na bango eza vraiment différente na deuxième version. Pona ni na première version bandimaki nga nazoyeba ke nde balobaka la première réponse est bonne, la première intention est bonne. Ngai selon nga nazomona ke la vraie version eza version ba pesa ki liboso tangu nanu bazwaki coaching te. Maintenant que bazui coaching pour basamba kana e bembete nde ba changer deuxième version. Mais eloko pe lisusu eza ko tikenga makasi nazana moi retenu ya ko boya deuxième version wana makasi. Et sika o yaza ko avouer que azaki na ba relation moko extra-conjugale, c'est-à-dire bazaki makangu, donc na assassin, na victime. Lelo toyebi ke na monde ya criminologie ba crime passionnel et ça la makamingi, c'est-à-dire ba crime eza lié na passion, ba crime eza lié na bolingo. Et ça la makamwa mingi. Et loko siko ezo sala ngana boya pena ko rejeter pe le fait que ba kokai koza ba makangu, c'est vrai ba mabe ya muto akufa te. Cette intimité là, cet accès au chauffeur au yazaki nango nandaku ya mama Yvonne ezalaki dit à quoi? Parce que à ma connaissance ba hébergeaka ba bonne. Pourquoi? Parce que bon il faut lamba, bon il faut s'occuper nandaku babilamba, peut-être bon il faut assez familiariser na bana yango ezaka na ba circonstances mususu omona bon na lala nandaku aza na chambre et tout. Qu'est-ce qui a fait que maman Yvonne a hébergé chauffeur? En tout cas nandenge na yebeli makamba ba employé non na yoka te na yebite soki ezalaka nango pe chauffeur azovande pas patron.
na yo karango penza te ezaka moins rare hein? Contrairement na kaya babone bazala kuna babone so mona kuta bimaka à la fin du mois ba domestique disons bazaka chauffeur mingi azaka na tongo ye abimisi mutuka soka ko bongisa soka ko sokola et puis ke kotika bino passe bokende so mutuka ezui panne peut-être ke nango soki mo course asali mais chauffeur azaka penza na kati ya ndaku te. Alors, et là que je tiens à réfléchir, ma casse na deuxième version, il y a au chauffeur aza ko affirmer que bazaki na relation extra-conjugale, ezaki accès au chauffeur azaki na ngona kuana. Parce que chauffeur ayeba ki esika ba document ezali. Moi je me dis est-ce que chauffeur musuku tu basuka ka libanda peut-être ayebi à ta disposition ya salon te. Oh ayeba ki esika ba document parcellaire ezali, moi ba secret ndako ebele azalaki lisusu chauffeur te. Soki azaki likangu na été. C'est-à-dire à comment qui n'est pas homme de main naïe peut-être à comment qui homme de confiance naïe cela ne veut pas seulement dire que bah comment qui moi sina mobali mais tozo lukato réfléchir né nazo monake à part le fait qu'azaki chauffeur ezaki na relation mususu pe ezaki na kati wana entre bango mibale o esalaki que chauffeur wana azala na accès nanda kuana. Parce que biso toloba ana ABC one avant to condamner ka ba effet total ka pe ba cause biso non tozolo ba likambo e komeli ndeko mais il faut chercher à réfléchir afin de trouver des solutions ou de pistes de sortie pour prévenir bandeko mususu oyo batikali. Alors ma plus grande question est que à part le fait qu'il était son chauffeur, quel a été l'autre type de relation qu'ils entretenaient qui donnait accès au chauffeur nanda kuana? On est à question ma question na zotuna. Na yebi ke na ba commentaire na bino na OCP na ba commentaire na bino bo pesa pe na obiyano. Bo sunganga pe na évoluer na dossier oyo. Poto moni ke chauffeur azaki na accès nanda kuana makasi. Alors relation ni bazaki nango entre ye na ba patron na ye po pesa e accès. Est-ce que ezaki relation extra-conjugale ndenge chauffeur a lobby yango topé ezalaki relation ka basala qui est confiance ndenge ezalaka peut-être biso to ko zala ozo sala pa mutu amoni ke seraza mayele à part le fait kaza journaliste nanga na komisa epe moi peut-être fille de course nanga so naza posa na tinda mbongo to na sala basha ezalaka nango. Peut-être à comment qui homme de confiance, alors on a osé la réponse na bino na commentaire pour qu'ensemble to meka ko zwata moi solution mukie na problème oyo. Si koyo to yoki pe ba témoignage ya bandeko baza aux environs, c'est-à-dire au banda vanda na bango bandeko msusu na ba coulisses balobaki chauffeur wana akoma ki penza lokwa ye mukolo ndaku wana ko benga na ba domestique mususu akoma ye lokola ye patron et tout bato bele babanda ekoloba biso pe na ABC1 na bokasite penza ya Fally Matoko Jimmy Boyembe pe équipe na biso nyonso complète to kitaki pe kuna tozwaki moi quelques réactions ya bandeko oyo balobaki bandeko ya quartier. Alors tokosenga na Fally Matoko a proposé biso to yo kapé bandeko ya quartier image nino bazaki nango na madame Yvonne na chauffeur na ye. C'est parti. ABC1 Television. ABC1 Television. ABC1 Television. Na esika oyo makambelekaki tozwa mwa makanisi ya ba voisin nini esalamaki awa nde yango tokozwa mama na biso azoya déjà azoya mama oyo aza voisine hein bomona ya za voisine na bozomona ndako na kuna yazali quelque part awa mbote mama boni papa bien papa. Voilà, awa ezesika makambo eleki ya Yvonne. Awa ezesika lupango ya Yvonne ezali place babomela kie. Est-ce que moto wana Diego wana azaki ya ye penza obe azaki moto kaka bayaki ko comploter bande ko zana et c'est passé ndenge nini? Donc Diego azaki chauffeur akoma lokola leki ya Yvonne ndeko ya Yvonne. Nyonso ebande koleka na lupango apesaki confiance et pas Diego mais to comprendre te moi maman moko boye to ebite ba welaki nini Diego akoma tina niveau ya koboma mama Yvonne ndengo bomona ina bililingi ke non. Est-ce que Diego bande ko nyokola pardon Yvonne bande ko nyokola Diego ou bien ndenge? En tout cas Yvonne na Diego bande ko zanga eloko te même pas mobali ya Yvonne soki aye Diego azaki très bien lokola bébé bazolengele lokola bébé po ba pesa qui confiance azobatela mwasi azobatela bana mais to yebite eloko ne salama ki Diego ko matina niveau lelo aboma mama Yvonne. Est-ce le jour où les kaki
mouvement est-ce que basala bo bien bidio ba bimana na ye. Bon, autaki Dubai, bazalaki bien. Auti Dubai aye akuti, no anaye, baibi batterie, baibi nini, bapasoli paraprise, baibi radio. Bon, maman Yvonne asili kaka mwanda. Bazo ki chauffeur msusu bakei, ba changer paraprise, asombi batterie, asombi radio, asombi ma voiture naye, état normal. Bon, Diego après 2 jours, Diego azongeli volant. Donc, toba, l'air ya kuti bongo. Atuna ki Diego te islamine ni ubi alongo la ki Diego mbala mo. Bon, alongo la ki était. Atie kaka nesi mwa kanda ndenge ezalaka. Voilà, azuina no mutu, bake basombi, ba changer, nde Diego azongeli volant na ye, babandi pe ko bima ko kena ye ka ndenge ezalaka non, azobima na ye, bakena ye tant que chauffeur. Mais to yebite o elekana na kati ya ndako nde to yebaki te tia koma na niveau lelo ya koboma Diego. Mais tokoka Diego akosala bakangaki na to fait vraiment police la police congolaise commandant le général Kasongo vraiment musala kitoko au délai ba auto ba police ça en tout cas police ko sala musala na yango tande ba cheme na bandeko oyo. Donc merci na général Kasongo, coup de chapeau. Balobi alobi kuna que ezaki envoûtement so pona lopango buka lopango. Est-ce que buka lopango comment pana ndengeli? Bon, ndenge batuna kie ya lobeke azwa kango na kati ya chambre ya Yvonne. Batuna ozwa ki ndenge nini? O abomba na se ya mbeto. Est-ce que buku ya lopango mutako yiko bomba ngo na se ya mbeto? Nde loko ana eza louche. Ya lobike alobaki na ye akosombela ye lopango. Parce que Monique Muninga Yvonne abaki kosombela lopango. Alobi Yvonne abaka kosombela lopango. Lesko Yvonne aye na bakanda na bite Diego yo bima o baby si biloko nange bele o yibinga mingi na lembi yo kende. Na kanda wana nde Diego alobi ke non asaki makambo wana po aboma Yvonne atika na lopango azo lopango Yvonne ateka. Et bon ndeko to moni bazana wana ye pas zaki parmi bato ba ko sala kuna ou bien eza camarade na libanda no o bazana wana aza camarade biso to ebike aza camarade ya libanda abandaki pe ko ya etanki azolanda pire vie na ye pire vie na ye nde abandaki ko landa mais azaki travailler ya Yvonne te po ba travailler no surtout to bandaki ko mona o ya koti de wa abengani o ya bimi o ya koti o wana abandaka ko sala taza na salaire te pa Yvonne yango moni lelo yo to perdre maman sociale Yvonne bien à mutu nyonso Diego akimisie na batu atikala kaka ye moko mais en tout cas moi la mwasi na za maman sociale kambuna mutu Yvonne ndako na ye lupango na yeza ya mutu nyonso kota bimande ngolingi mais Diego ayeko bomela soka maman Yvonne kaka boy en tout cas to senga la général Kasongo to mone lisusu te to mona yete asala penda musala famille c'est perdre nyonso ba perdre am moko aza cher na bato alibanda na famille de tozolela penda tozolela Yvonne akeka kaboye ko balandi ça fait très mal mais ndé balobaka makambo ko bimaka ebele ke bakoloba ke bona boye maman nangai yozali voisine na nto tuno mo lisolo moko okolobama est-ce que Diego na Yvonne ba comment ba relation amoureuse eloko ana biso toyebi yango te ata na quartier totikali koyoka yango te toyoki kaka na munoko na ye moko Diego mais totikali pe komona te eyebanaka mutu so ebaza mwasi na mobali eyebanaka mais totikali ko remarka yango pe te toyebi kaka ke non chauffeur na ye chauffeur. Oh, ça se dit même gala ni pende ko na moko boy il semblerait ba kolbake ba koma ki ko bimana ye pour c'est incroyable yo bomba buka lopango na chambre ni chauffeur okende okota tikuna c'est un peu flou là. Mais apesa ke confiance ya etant que mwana o tozobokola na kati ya ndako po ya komaki lokola mwana na kati ya ndako akoyi kobombele te po ndeko mobali aza te yenda komaki lokola numéro 1 ata soki problème ekoyaki isoki azalaki mama Yvonne azalaki envie papa lingaki abenga kaka Diego atuna Diego yo mutoza na kati ya lupango na mama problème o ekweyi ndenge nini moni apesaki confiance wana nyonso ti ayaki po buku alupango so toyebike asimbisaka ye parce que bayaka koyiba ye bayibi plus de 4 fois batu bayeba na ratende abombisaka yango ke simba na ko simba wana mama Yvonne aye ko retirer buku alupango na ye sko o ya zolo bakete akendaki ko bomba alakisaki en tout cas wana ndeto ye. Est-ce que à l'heure maman Yvonne a komona na te toyoki ke abandeko yapena bato ba commissionner so ba atalaka bango lupango bateka ils appellent vrai.
Bon, wana toyoki yango nde me nga nayebaki te nga soki natuni alobisi ngaka non mama a na église tant moko na là bande comme na te yo quand même on tourner mama kenda apio oui na mitungisamaki mingi mpo mutu auti Dubai aye tosololi na ye akepe convention asali convention na église ya une semaine esili na mona azomata na bana ye moko me bamataka ye liboso mama na nsima na bana yele msusu na mwana msusu na liboso siko mama azomona tende te mama a na église mère soki na tuni mama aza na église moma moko na ye komona kaka Diego pe alimwe nga na ye te soki mutungisa na banda kotungisa ye nde to ya koyoko te mama Yvonne ti lelo azomona na kaka te ba photo komi kotambola ba sœur église ba ye ya kosi a na hôpital na Ngalema ba benga na Ngalema ba sa enquête mama Yvonne azate nde to mona kango louche nde la fandi na uti na nga wenela na kaka kote mama Yvonne babomaye bakunde kana kati sikono na apesa ki idée ke bakanga chauffeur mutakena kofunda nde kona yo benani ndeni police kino ko chauffeur sœur ya église l'air baye batuni Diego ote mama Yvonne a na hôpital ba mati lokwa toza lokwa so aza na fête abenga nga to fandi tozolamba to yebani deja nga botende ko na oui botende ko na ngai wapi ote mama yo pe ezui combien de temps ozomona tenga bité déjà 2 semaines yango yo nazomona ete balobi a na église nde bamonaki yango louche sœur moko ya église nda telemaki abengi ba bureau de koya ba bureau de bayaka le samedi na Diego atindi kete ye po eya kozwa bana papa toyebi tangaka ke na bana wapi akende kosala na bana nini ndo moni chance nzambe Yvonne alobi te bana nanga malamu nga mona kufa bana nga tabatikala ndo moni kokanga bakanga ka Diego ya zalaka tatindi bapeti na ye bapeti ne ka ya wenze ka ndenge zalaka no bakangi yesu ko bainde kozwa ye sika fanda ki azozela bayela ye bana nde bakomi alakisa bitala place bafandi bangona kota université nde bakitisi bana o aipen nde bakitisi bana liboso dip na sima ba bureau de mupanzi nde lera komi po simba bana le nde bakangaki ye bakene na mbata nde kosamba pe bomoni panzani mokili mobimba. Est-ce que ye Diego wana bakutana na mama Yvonne na ezalaki pe na CFM ou bien mama Yvonne mutameme na CFM si mama Yvonne nde amemaki ye kuna oui mama Yvonne nde amemaki ye ya lobi ke bazwai na CFM si te wana nde toyoka pete toyoka kaka nde lelo biso toyebi ke oui ye nde mutalobe me biso toyebi ke mama Yvonne nde mutamema ye po ezalaki na tongo mona amemeli mama Yvonne Bible bake église chaque tongo mama Yvonne abande komema ye oui ande komemela ye Bible ye nda bande komemela ye Bible azokena ye na église po epa na ye soko fandi foko kende église pa mama Yvonne abande kotombola munyoso tu toke église a tongo mais souci esali biso yango tozosenga na bandeko soki kora Yvonne ebimi baya kozwa biso pe bana ya quartier tokende kolela mama Yvonne po to ana place ya sikte to yoki ke koto mobimba menda moto benda zara pire ndo swani zara yo oui mama Yvonne en tout cas zaki soka moni likambo bandai ko pusa ne pananga aye ko talisanga ndenge zala kaka non likambo na ko kufa nga moko tazo talisa mo makambo soki bayibi ko tinda bo bengela nga yeboya aya nanu mama tala boye ndenge kaka mutazala kame loko les aki déjà badindisa ka ye soki wapi ba vegla kaye yango moni lelo mama wana Diego wana zali pe mona koto be za mona yupen be za mona wapi Diego aza mwana biso ka ya camping aza marié Diego aza marié tazaki marié mais aza marié divorcé aza papa ya 2 enfants moi si qui 3 enfants moi ça dans Lubumbashi soki Soraya oui biso toyebi bana mibale oyo mama Yvonne abokolaki awa zwaka Diego na bana atangisi bana Diego inane mobimba o biso toyebi mibale ya misato wana nde toyebi te soki azala to bon na koyeba nde totali mobile ne lera mbala mama Yvonne lera yaka bakoyi kobeta 3 ans et demi eza 50 eza mbala mama Yvonne azaka wapi mbala mama Yvonne ana Dubai est-ce que asa au courant makambo oui ayebi ayaki déjà ayemukoni ayaka jeudi na butu ayaki jeudi oui parce que azofanda te abato bazate bakangi awa bat bazate aba bureau de awa mutoko kota te mutoko bimate ba bureau de baza awa alors kasi nino koloba makambo tundenge leki bakonzi osenga bakonzi pe kopesa conseil to ke mama na ba tout parce que babi mokile comme mabe ça dit okimi ok d'église olobi ko sala boye makambo ko la Rolanda o kaka le to père de mama Yvonne Nabiso
En tout cas, merci nano na colonel Kasongo, mon général Kasongo, merci pour na musala oyo basali. Na remercie les sous ba bureau de na biso. En tout cas, papa bozala kaka. Bozala kaka na musala bosali ya kitoko soki binote. Mais mama il faut mona te to ngeto zape isolé to bika mutu akenda kaka. En tout cas na bande ko na biso pe ba o batikali tozwa leçon na o esalami to lingi batu me batu balingi te kacha mutu moyo ye bango ezate soko zwi mutu ko pesa confiance tina suka te zwa mutu zongi saka soki na ndako zongi saka e lukata nde kwata ya wapi abandela ko fandi se yawa oui Diego azalaki awazaki na chambre ya ye moko privé ba pesa ye chambre nyonso Diego akomaka patron Diego bazo benga ye patron Diego mais lelo yo tozwa mayele biso ba ototikali. Très bien, merci Bandeko. Coup de chapeau na général Kasongo vraiment Maramboro Salama. Coup de chapeau na général Kasongo. Général Kasongo musala qui toque au Kosala. Merci beaucoup Maman Mbote hein. Papa. Yo zali voisine na Maïvon awa. Ngai Mama Ida. Mama Ida. Maïda. Oko isabiso ilika ino ndenge nini leboki sango yo makamsendeni. Vraiment likambo oyo eleki awa soki ngai te mel makambo mo ezwa nzela ezate pona nini première fois tango bato église bayaki koluka mama Yvonne ngande mtu napesaki bango idée bo luka ba bureau de bo kotsa bango na lupango pona za mwasa soda. OK. Tango ba bureau de alors tango na kotisi ba bureau de na kati ya lupango nde na yebisaki bango ba camoufler na kati. Bango pe ba Diego pa yeba kiteke ba bureau de baza na kati nde atina ki élément na ye aya kozwa subana po akene ko liminer bango ko kota ba kota ki kuna nde ba bureau de ba mizalela ki kuna nde bayaki ko kanga bango à partir ya kati ya ndako kuna nde makamuno soyo ezwinzela. Mama Ida bino bofane na baba Yvonne est-ce que manungu nungu ndoza na bango na Diego bande ko bunda benini te ko bundezala kite bazaki na amour makasi. Lokola ndeko ne donc ko yeba kutu te mais eloko to monaki azalaki ko indice mo suspect no zade abano yebisa ye kaka ne ko sololisa ka bato quartier te donc nga kutu na pousa na tenga kutu na zaki na boti ba mapasa yende mutu asunga ngai ba oyo azali pasa memeo de bandoye mama Yvonne mama Yvonne oui mais komi na tamo aye ko sunga sombelinga ba muse sombelinga ba biloko ebele e komaki na tamo roboye pe na Diego ayebiseke mona mwasa na kota kasu awati soki na ke ko toke to mwana za maladi Diego asalisi aina na bino vraiment mbala moko na ke ko toke po mwana zalaka maladi eloko ayebisa nga ke awa bika aleli po otangi komando ina ki passe vraiment donc mawa makasi pe na bano baleli Yvonne na ndenge moko boye donc biso no to sepeli nango te mais to ki pe Diego wana est-ce que ils ont musala ne ya kala ou bien ils ont ni poye kuna sambe abi ezaki envoûtement te to landa ka envoûtement te eloko na koyebisa l'état bakanga ba église nyonso o eza ba groupe de prière yango nanu ezo bebisa nanu Kishasa tant tozaki na coronavirus kimi ezalaki po église salini ne quand même to net ba veiller de prière kuna bako kotela moninga na biso mutu makelele moyo to yoka ezate distraction ba kamebele yango na beti sete na l'état na sens wana mais pour moi ezate mais na tuni Diego ezaki musala na ya salaka ou bien ezaka envoûtement ko ba wana ndeni est-ce que ça musala salaka azamona koto yango na lobby envoûtement va elata yo moko zaki dana conseil pour envoûtement elata yo mais musala na ye yoka eza ya lelo te ndeko ya Yvonne ya mobali abunga pe kaka na ndako oyo azwa pe poison atiela mama ya Yvonne pe akufela kaka awa mais bongo so yeba makamona pourquoi benga na kaite bon ko benga na wana kasi ndinga zo lobaki ezaki envoûtement peut-être envoûtaki bango nyonso nde to komo yoba mama kamonka mikolo regret za makasi Maïda un petit conseil ko loba nini na surtout na biso to tikali surtout pe na ndoya tikali pe wana na ba famille na l'état vraiment conseil nazo pesa mutu nyonso eza to mona ngo théâtre te eza lokola mutu nyonso azwa conscience pe mayele ava olalisa mutu na ndako tala état d'âme na ye na suki wana
Salinga Passi, merci Maïda, parce que tu y a vraiment un témoin oculaire. Vous avez vu Maman Yvonne, vivre Basali 5 ans, hein? Basali 5 ans, dernier jour, Basole Kaboe, Maman Yvonne a benganga, chauffeur a Tindaye, a Yebisa Maman Ida wana, alobisaka yo soute. En plus, Maman benga ngai, a Yebisinga que Maman Ida, à partir d'aujourd'hui, kolobisa anga soute. Oh non. Ndena tika ki bango le jour asuka pe na mona ka ezaka jour wana bana bakomo telanga mtu nazwaka bana na kadra ki bango ndeka diable azalaka malin alinga solo mabe a éloigner na bato ko protéger surtout biso bato nganga na lingaka biso bato nganga na bato oto koma ba ennemi bato nganga na bato mandaka minene ba ennemi total nana ko linga bino mais là ba kino sele pa kunda na sima ata bokete makete ni ba tumbola rien ko timola wana bon toko lobake bon na ko yoka moi somme somme ba izaka ba 2 heures mais na ko lobango en public bote boya okanga yo yoka ki ezongisa ki boye na sens wana d'accord mais moko bozo yoka bandeko ndenge bazoloba biso pe awa tolobi mutu nyonso aza libre ya interpréter makambo pour na journalisme bayebisa biso les faits sont sacrés mais les commentaires sont libres likambo esalami ezake babomi mutu mais na sima nango mutu na mutu azoluka apesa moi version na ye eza nango évangile te tolobi te ke oh biso ka tolobi nde eza vrai tozo sala pe ka ba analyse eloko so epesi passe eza que bandeko msusu bayebisi biso na matoi ke eza na bato misu ya misala bakotaka bandako ya bonganga alors il faut faire très attention au monde domestique moko ayenda ndako comme dominer mukolo ndako patron komi koyoka bonne koleka mwasi na ye ainsi de suite domestique komi ko décider balobi oh Sérafite oye barate ba domestique ba koma bongo ba kota kabanda kwa bonganga pour ba travailler ba patron donc ba dominer alors bande comme ça babi peut-être chauffeur oyo yepé a travailler qui bango pour que ba salaye confiance pona nini siko ngape na bi version bande ko bakoyi kozana na raison po na ba image moko nazo balancer bino quelque part to komona mutuka o chauffeur alobaki ke fallait ba dédouaner ba mituka et tout ezana mutuka moko o ya ba maman Yvonne euta ki je crois Dubaï oyo chauffeur wana apesi ndeko na ye pourquoi peut obi ndeko na ye soki botali po biso awa na Afrique to sala ba adenité total ara bilongi soki otali elongi ya moi si wana o comprendre que azana ba très physique na chauffeur wana c'est-à-dire azana ndeko na ye ya mwasi ye azwaki mutuka wana po akende koteka yango kuna na nzela ya ba Congo mais na nzela ndenge apeka na Afrique to loba makila mutu eza se makila mutu ba complication mystique na normal et salamaki en tout cas ba koka kité siko eloko ni to lobi parce qu'il paraît que bakendai ko mona nganga donc to comprendre que eza makamba mona nganga eza première fois ya chauffeur wana te on dirait eza moins babutide ya on ensenga peka na fali matoko a proposer bino image pour qu'ensemble to luka to zwa pe moi solution to conclusion oyabiso c'est parti tukati kana bisabino ke batu nyonso bazalaka ya koboma te po batu mususu bazalaka makila makasi veut dire kamokin kisi ya bololo komeka te lokola mama Yvonne kabieme makufi kasi ti sikoyo makila na ezo continue koganga landa lisolo mutuka oyo bozali komona ya marque Toyota Noah ezali ya mama Yvonne kasi selo be formation otozwi chauffeur na ye oyo akima mutu Diego azwaki yango apesi grand tia na ye kisela pona baya koteka yango na Congo Central nzoka nde bamikosaki po na nzela deja tango bazali kotambola babanda komona ba mystique ya kosakana te tango bakomi Congo Central mbala moko bakenda koluka maître Ousmane oyo ayebani mingi na boma mobimba na masoleta libongo spiritualité yepe azwa mutuka abandi mbala moko sala ba incantation ba cérémonie kasi amonaki pe makambo na ye yo communication ba mama oyo bayaki na mutuka bazalaki ye na docteur na ndekone ya mwasi bayaki pona kolo mutuka oyo balibi mutuka oyo te Kishasa tango ti Kishasa bayaki nango awa na boma beau-frère nemta kino zona Kishasa ne na na boma ba pesa ki ye pa ya beau-frère na ye alors tango azotambo na mutuka oyo azomona ke esprit moko na kati ya mutuka yango ayaki nango epananga na sambela na yango pona po ba esprit wana etika lisusu ko manifester na kati ya mutuka na tango ye nango epananga ngai tango na bani ko travailler mutuka wana namoni elongi ya mama moko boye liboso nango azaki na singa na kingo na makila
na tongo nango nde nayebisi bango tala makambo na moi na mutuka na moni événement boye ale bango balobi oh eza bongo ngabi eza bongo na ke pas docteur na kutie na yebisi docteur tala makambo na moi na mutuka tala eza na mama moko boye ko telema wana aza na singa na kingo pe makile zo kotanga ye ayebisi ngai o yango wana ngabi so sande ngabi c'est que il faut mutuka oyo ezonga kote eutaki lokola la police balalaka te bakangi mama na papa oyo bandimi ke Diego nde apesaki bango mutuka baya koteka na Congo Central yo ya communication la police. Mama ndimi a passé nos avis abi mutayelaki bango mutuka oyo kombo na ye Diego Nzita Bachita aza petit frère na ye o baretaki kuna po bomaki patron na ye. En tout cas mama Yvonne azali makila makasi pona minute tozoloba boye Diego aza na prison mutuka na epe esi emonani kasi etikali kaka buku ya lupangu affaire à suivre. Qui maloba ya commandant toyoki pe maloba ya nganga pour comprendre que chauffeur oyo azaki déjà na habitude ya okota ba maison ya molili siko biso ana biso wan pe tolobaka Yesu nde champion nde bomoni ke mayela nganga pe esuka kaka esuki alors dossier oyo tokoloba keza à suivre pourquoi po ba version ezobimebele ba akize sentinelle et komi makamba banganga et komi ke bazaki ba makangu bozo comprendre biso na ABC wan dans pour le moment conseil otokoyi ko pesa bandeko ezaka kake il faut oyeba avec qui ko se familiariser mutu nini oyo koyi ko pesa accès na ndaku na yo mutu nini okoyi ko pesa accès na bana na yo na mobali na yo mutu nini oyo koyi ko kangama na ye il faut ozala o faire très attention to boite il faut ko sunga mais ko sunga elarsi kate ko benda mutu pembeni ezamba batu musu o il faut ko sunga bango kaka à distance ozo sunga mazo yeba te oza nani osalaka nini makamno nyonso parce que ba yebisa biso il faut ko traiter ba chauffeur na ba bonne bien. C'est vrai, tolobi na ote o maltraité bonne, to maltraité chauffeur, mais osa patron tikala patron créer ba limite. Aussi nous sommes des Africains. Il faut savoir aussi qu'on vivre na ba famille. Poto yebite ndeko soka zaki en bon terme na famille na ye, peut-être likambo linga commenter. Ti chauffeur azwaki idée ya ko boma ya okunda ye parce que yeba keza na mutu moko te akoyi ko remarquer absence na ye. C'est-à-dire moi si on a vivre na monde na ye moko à part na chauffeur na ye na bana na ye na mobile na ye asala famille na ye à part. Ponde ti bangai o na sola na bandeko na chaque jour. Soko bomi ngai sans trace bandeko na so bavandi ka 24 heures ba monike na comité na WhatsApp na bengi te ba oyeba ke problème ba luka ba benga ngata appel normal soki bazwinga te ba luka ba yata na ndaku neni sera zo mona na te ba fali matoko to sola na bango chaque jour donc so a monika que moi 2 jours sera mon boulot akoya ko luka ngati na ndaku ndenge moko na ba camarade na nga nyonso il faut ko luka ko zala kapé moi ouvert pour makambo ezala tia domestique na place na ye, tia chauffeur na place na ye, ko maltraité te, mais ko se familiariser te, poto yebite nani aza nani. Muninga malamu eza kakara Yesu, mokili, esi e baby. Ndenge na yebisaki bino dossier oyo ko sila awa te, aibisi wan tozo landelango. Condamnation na ba pesi bango peine de mort to yebi ke eza proposition ya procureur. Est-ce que bako kitisa ngo pona ko kima droit de l'homme? Est-ce que il faut ba boma bango po eza lokwa punition moko exemplaire po sinon te bato musu ba koma ko boma batu parce que ba yebi ke ba okufa te wana eza musala justice biso tozo landela. Kande na yebisa bino ABC wan toza wana ko keno musika te nyonso zo luka eza nango kaka awa zala branché. Partager vidéo oyo, répondre nga na ba commentaire to solo la, ensemble to za ba solution, nga ina bino to kutani mbala sima. Merci mingi na mama Chantal Ayao, merci également na papa Osé pour na confiance au bope sakabiso, to za wana, to zo sala musala, ensemble to kolonga kaka. Ciao ciao.